dernièrement ozalaki pe na nkamba osengaki makambo ebele et puis makambo susu ezomonana puisque bofongolaki motema et puis bokumbamaki epai ya tata Nzambe tata monimo mosantu papa Simon Kimbangu Kyanga. Au départ bato bayaki na doute mais après bayaki ko comprendre bino balobi non baza bana bilembo. Alors journal et le commentaire nino pesa. En tout cas il y a liboso na remercier Nzambe mingi na ndenge toye mukolo alelo parce que ezalaki lisusu na invitation il y a un chef spirituel papa Simon Kimbangu Kyangani ndeto lobaki ngana utaki na Paris lobi na komaki lobi na lobaki culte ya lelo na koye kozanga te po awa ezali lié saint esengeli na biso bana oyo tondimela mfumu Kimbangu oyo azali Nzambe na biso oyo apesa biso courage oyo alakisa biso nzela ya kobunda bitumba poto libere mboka na biso esika bana nyonso ya Kimbangu basangani biso pe esengeli tozala wana yango moni na mois de février tozalaki na nkamba mais lelo toza awa na Kasavubu ko partager elongo na bandeko nyonso mais toye oyo ezali coup d'envoi par rapport ya prophétie ya Kimbangu parce que le 6 avril 1921 le 6 avril 2021 ezali centenaire il y a église kimbangiste mais tobo ça n'a pas été prophétie à Kimbangu il y a les 11 et décembre 1921 on a pas biso les sous tozala awa parce que toza ko kokisaka la prophétie à Kimbangu na oya tikela kisbiso na oya la kisaki biso yango bomoni lelo tozo continuer toyebi que centenaire wana ezokoka ekosala manankamba célébration ya ouverture ya musée et que salema bon on moni que nyonso wana ezali ko se préparer à partir à lelo et bandai ko salema peza ko continuer ko salema et biso toza ko soutenir ba action wana oyo papa Simon Kimbangu Kyangani aza ko procéder pona musée na musée na robakisa boye na prophétie ya Kimbangu alobaki ke totanga Bible kasi na kati ya Bible e ofungola biso miso pe na prophétie ya Kimbangu alobaki livre oyo ya biso livre sacré oyo biso ekoya wapi na kati ya musée oyo ezosalema na nkamba. Ok, alors beaucoup de ndeko César et c'est mingi tokolo ba diaspora Europe na kati ya Congo bana mboka bana makila pas César ndeko yeyo vraiment merci on attend ce moment parce que na que Martin Sali a parmi les grands combattants oyo ba sali ba combat ya lita ndenge na ndenge pour na changement ya mboka na biso mais na bandeli batebele ba comprendre que combat on a fait la lié na le kimbangisme mais jour ngana mona ki na kata nkamba na zakine songo na il a compris à comprendre que okoki ko sala politique té soki ote Kimbangu liboso na yote ngai question na ngeza avec pa ya président Zali Boye message ni ko pesa na bandeko ebele bazali toujours na combat bazali na kati Europe mais tant nous va comprendre que il faut ba nata mabele oyo message ni ko pesa bango na ko ebisa na bandeko ezali important biso RCK les résistants combattants du Congo avec un cas to garda identité na biso soki pe totali lelo EJCSK toujours les kawana ya Kimbangu ya Congo tozali ko senga na bandeko ebele oyo ya diaspora bitumba na biso babenga biso bana ya bilaka biso tu oto na diaspora mais bitumba na biso yango Kimbangu atikelaki biso yango mama Kimpavita atikelaki biso tangu toza ko tia spiritualité liboso ya bitumba na biso et ko permettre la biso to kende liboso mais soki spiritualité bonkoko na biso oyo Kimbangu atikela biso toyebi ko chango liboso te tolingi kolanda kaka oyo ya mindele oyo baza koyela biso oyo ezali pe ya lokuta biso to préféré to restaurer image yango otozobenga revalorisation ya papa Simon Kimbangu oyo azali Nzambe na biso na kati ya mokili oyo ebongi na biso baindo to reconnaître yango ke mfumu Kimbangu azali Nzambe na biso comme misala na biso ekende liboso bandeko nanga ba congolais
biso nyonso tu bisika tozali mfumu kimbangu abundaki ka pona biso ba congolais te abundaki pona biso ba africain na bato ba indo esika nyonso tu tozali na yango soki tozali ko reconnaître ba valeur wana ya Simon Kimbangu et ko permettre na biso tokende liboso mais eloko mfumu kimbangu atikelaki biso bolingo mibeko misala totia yango misala esika moko totia bolingo esika moko na unité oyo chef de l'État, président Félix asengaki union sacrée tosangana tozalana bomoko poto tonga mboka na biso ekende liboso. Alors na kozonga mukesima na passage na bino na Nkamba. Alors ba répercussion tango bozonga kina mikili. Boni bato bazwaki likamango ndeni. Bon Nkamba ezali terre sainte na biso. Nazo parler terre Nkamba. Ngai na kozala clair na bandi na solola kina baseba pasteur ba serviteur de Dieu ya kimbangiste kuna. Message na yaki nango est important o na websa papa Simon Kimbangu Kiangani. Na vision o nga na zwaki ezali to revaloriser kombo ya mfumu Kimbangu. Tozongisa yango na esika na yango. Ebele lelo baza ko ignorer kombo ya Kimbangu. Ebele balingaka koloba kombo ya Kimbangu te. Or Kimbangu azali nzambe pona biso. Azali oyo biso toza ko bondela pona ye. Mindele baye balongoli biso image wana metangu biso toke na Nkamba tomoni oyo tokokai komona tokoti na mai ya sina tokoti na kati ya mausolée ya Kimbangu spirituellement banzela na biso efungwamaki à partir ya wana bandeko ebele pe oyo tangu tokomaki ba encourageaki biso balobaki chemin wana ezali ya vérité yango wana la vérité eza na kati ya mfumu Kimbangu yango biso tomemaki bandeko ba kimbangiste na ba no kimbangiste na ba mindele ba eko comprendre que il y a un Dieu vivant oyo to bengi Kimbangu na kata Congo tangu nazali ko insister na yango parce que baba fuaka histoire ya Kimbangu balongola ka biso ngai moko ndeko na bino balongola nga image ya Kimbangu tangu nazokola mais tangu to eko comprendre valeur oyo mfumu Kimbangu aza nango na kati ya réincarnation oyo atie na kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani esengeli toyeba kotosa mibeko wana poto kende liboso. Voilà eloko na koyi kotoba. Comment tozane sengo te yebi ke solo bato ebele balandi biso bandeko ebele baza ba combattant ba batikeli pe na mboka bazali ko na pona mboka. Donc président azali ko laksa pa na biso ke solo Kimbangu azali incontournable na makambo etali politique to bo développement ya mboka na biso. Cela veut dire na bandeko botikali bolanda nzela oyo bato bazali bato ya tembe bazali bato bandimaka pona ko ndimaka kate ngayo nazali ko loba awa parmi bango za na bato musu balingaki babeta ngai na Paris balobi ete bino pona ni bato wana baza ko ya pa na bino mais nazali sengo so na moni bato lokola bango bazali ko ya ni sikoyo awa ezali ndaku na bango président Antoine Sengo oyo ezali interview ya muke toyebi ke toko yamba yo na profondeur wana nde ko expliquer makambo ebele lokola ezali émission ya ndeko na ngai nayebi ete pona kosukisa nazangaka masesete nzinza tombokaki abunda na muta simbi kombo mutasimbi kombo asimbi kabo mais nzinza zo tomboka bangungi baye ko expliquer balobi ke keba kombo wana ebomaka na ba innocent mutasimbi kombo wana za Kimbangu bomona ka kombo asimba boye mais nzinza zo tomboka tisiko abunda na kombo ngana tiki bino na pesi pa papa. Alors président Liloba Yasuka. Bon Liloba Yasuka ngana koloba na peuple congolais na peuple africain. E Kimbangu oyo tango ayaki na bitumba ya Kimbangu ezalaki ka pona biso bato moindo te ezalaki pona royaume Congo ba africain nyonso tu toyebi royaume Congo ezalaki nini mindele ba changeaka biso kombo ya Congo bataki se na place ya ka ya wana bomoni biso RCK to garda ka wana et eloko na boyebisa na bandeko ebele papa Simon Kimbangu abundaki pona bato moindo esika nyonso bazali ezala o bana ba Caraïbes ezala o bazana ba Antilles abundaki pona liberté na biso na yango ezali important histoire ya Kimbangu toyebaka bato ebele ba
bayebaka te ke mutu liboso lukaka lipanda indépendance ya biso ya Congo ezalaka mfumu kimbangu ye mutu akendeke kosenga indépendance na biso po tozwa liberté wana lelo toyaki komona exemple ya Lumumba balandaki papa wana bakasavubu balandaki papa wana Kwame Nkrumah batu nyonso tu oyo na Thomas Sankara balandaki idéologie na vision ya bitumba ya papa Simon Kimbangu tokoka toujours koyeba ke na kati ya spiritualité na biso ezali important totiaka mfumu Kimbangu liboso ole totia ya bamindele et tobosana te pourquoi kaka mindele mbalingaki balongola mfumu Kimbangu na mokili oyo po histoire na biso baindo ezala étouffé mais toyaki komona preuve ke ye moko mfumu Kimbangu alongwaki na mokili oyo na miracle asalaki alongoli bakote akangi pe misu mutu aboma ye azati ye moko alongwaki amataki likolo na yango esengeli na biso batu mwindu toyeba ko revaloriser culture na biso bo biso à travers mfumu Kimbangu. Merci mingi ndenge moninga lobi ezaka interview émission te mais Malasima sa programme pour Pimisao et Bombabi. Ok, merci infiniment. Ah, ça fait plaisir. On prend aussi tout les souvenirs. Les descendants d'ici. Au retrouvailles. Tous ensemble.